HP Media, la chaîne qui vous édifie. Dans le livre, il y a psaume. Que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pas si na yo motoko longolango ezaka nzambe. Oko zoaton que nous expliquer famille, ok ko expliquer noko, ok ko expliquer tante. Oui ako suna tom suna inframelo bia ko baye yo. Mais nzambe soka loba pesa yo. Et ça pose à suna pas si t'es bien aimé dans le Seigneur. Israël va comprendre que pas si nabiso mutako bimisa biso zakaka nzambe ba gange pa ina nzambe. Nzamba le biso vit la souffrance de mon peuple. Nzamba kiti pona kokangola bango. Est-ce que kalana nzamba bande ko mona te que Israël ezaki na pasha bande ko mona. Nzamba yebaki parce que le biso connaît. Donc ayebaki na ye que Israël ont souffrir. Mais pourquoi bande ko s'arrêter parce que ande linga bango mo bazwa conscience. Vina yo rien ne marche parce qu'on en a inconscience. Nzamba ça de la mutun état d'inconscience était. Il faut comprendre que non, on vit en gâté. Non, il faut na lukanzambe. Ne parlant nzamba mona que non muto akoli il faut na sala. Ba lukanzambe ndenge ni nzela lo sambo. Parce que son adresse moto lo ba que non na ke masina na ke lukanzambe non. Nzamba vanda na mitema na biso. Eza mitema na biso nde topé sakaye. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, shalom. À vous qui aimez toujours suivre notre émission Instant devant le trône, l'émission qui est toujours présentée par votre humble servante Priska Mbouzi. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile de tout laisser, de venir au devant du Seigneur. Parce que la Bible dit: nul ne peut venir au devant du Seigneur et tourner tel qu'il était venu. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que tous ceux qui s'approchent devant Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu paye ceux qui le craignent. Dieu paye ceux qui le cherchent en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous inclinons légèrement nos têtes dans la prière parce que nous voulons commencer la prédication de ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir accordé ce souffle de vie. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Seigneur, si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Si nous te remercions parce que nous savons qui tu es. Ce que tu es un grand Dieu, c'est toi qui nous protèges. Raison pour laquelle la Bible nous dit: sans l'Éternel Dieu qui nous protégea. Nous vivons que par ta grâce. Ainsi nous venons de prier. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Alors, on ne peut jamais manquer, en aucun jour, moi, Priska, je peux manquer de mots à dire à ce grand Dieu. Parce que c'est grâce à lui que je suis en vie. C'est grâce à lui que je suis graduée. C'est grâce à lui que je suis en bonne santé. C'est grâce à lui que vous me suivez partout où vous êtes. C'est grâce à ce Dieu que nous sommes à bonne santé. Raison pour laquelle nous vous disons un grand merci pour cette confiance que vous pouvez sakabiso tango nyonso nzambalola apambola bino tozaka ka instrument onzambe a utilisaka ezabiso te ezamaloba onzamba tsaka na minoko na biso afin que to édifier peuple na ye ndengazo bana Matthieu chapitre 28 le verset 19 qu'allez partout dans le monde faites de toutes les nations les disciples pour na yo motozo yo kataka ngope na misala pour un jour nzamba kotuna yo kenatindaka basali na ngai balobaka oyo kakate tsakango na misala parce que Bible zo bana Luc chapitre 6 le verset 46 pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis maloba o to tsakango na misala bino kakate na ngape mnazoteya na tsakango pe na misala nzambe da bikeke akozanga te kopambola biso. Alors tellement toujours décortiqué na mokolo lelo nous allons parler sur la prière. C'est quoi la prière? Tolobila natina ya lo sambo. Nini nde lo sambo? La prière est un dialogue d'un chrétien envers son Dieu.
ndenge nini moto akoki kosolola na nzambe ndenge nini moto akoki kosolola na nzambe na ye parce que banzambe baza ebele. Il y a plusieurs sortes de prières aussi. Banzambe baza ebele. Il y a aussi plusieurs sortes de prières. Mais nzambe nga nazote ya bino, eza Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur. Nzambo atika likolo ayaki pona kokufela yo nanga. Wa memaki mikumba ya yo nanga bien-aimé dans le Seigneur. Yende to zolobela parce que zana bato ebele basala ka prière pour approuver bato ba finga kaye. Mutu mso azo attend ko prier pour azwa nzambe pour nzamba pambola ye pour Allah ki sabato ba tchola kaye. Mutu mso po mona kota zo sambela zo ganga tant mso ba solola te na voisin zo boa kele ba jeton na sima lo sambo. Mais yango te prière to zolobela na bokola lelo bien-aimé. Parce que moi nzamba za kana ba problème na batute ndima bat baza na problème na yo mais yo koza na ba problème na batute parce que aux filles de différence aux garçons de différence aux là pour na ko marquer différence parce que ton nzamba zo bana ko talisa différence entre ba oyanga na ba oyanga te yo pe na sia mokili faut talisa différence. Il faut la kisakenga na za nzambe ba o nzambe ba yeba na kabayeba na kakomo na habillement na bango na langage na bango na comportement na bango nde reflecta ka Christ kati na bango. Bien-aimés dans le Seigneur, de na hote koloba nous allons parler toujours lobela sur la prière. Nous allons lire Matthieu chapitre 21 le verset 22. Matthieu chapitre 21, le verset 22, la Bible nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. » Donc, nanzela lo sambo exception izalakate. Nyonso muto lukaka nanzela lo sambo akozwa. Nyonso. So luka mariage, développer vie de prière. So luka ko voyager, développer vie de prière. So ko en a besoin bota ma passe, développer vie de prière. Parce que tant que vous dialoguez dans Nzambe, il faut bimana bonzo to mi kotisa na molimo. Dieu est esprit. Mais moi Nzambo mo nazo sambela rankini aveni mon basolo lana batute. Bible le bisoko lingi offrir offrande na yo, aux sentir qu'on a un problème na mutuluka non mutwana bobongisi, après ko offrir offrande na yo. Mais yo on a un problème na bateau. Na famille au solaka na batute na quartier au sona na batu nyonso partout yo zali ozala toujours na ba problème. Bien aimé le sambo ane kozala en vain et kozala makele na mato ya nzambe. Bible zo ba rechercher la paix à tous sans lesquels personne ne verra Dieu. Rechercher la paix à tous sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le sambo futaka. Le sambo changeaka vie à moto à comprendre que non, nandela le sambo ndevi nange ko changer. Nandela le sambo nde onazo monezo simba te ko simba. Bien-aimé peuple à Israël, dalingi to sala un pas rétrospectif. Par rapport à l'erreur où Abraham a salaka, Zamba ibisia kata banamano swata lisabango mitu. Mais Abraham loko la moto ayo ke libandeke mawa. Abina biloko amike mike pena kata ngoloko eza mike. Natango ka bibimba bu nata lisa mitu. Aurait pas nzambe lisuma mukena munene zalakate. Et c'est pelisa ki nzambe te par rapport à acte Abraham a kometaki. Nzamba ibisi pepe na bakozala na bakozana boumbu pendant 400 ans. Bien mais Israël ba nyo kwa makati na boumbu. Nzamba bande komona azomona bango ti bazo souffrir elingelo ba ezana génération musuna Israël ba botama ba koli ba kufi ba mona bola moté o sentir muta botami na pasi akoli na pasi kufi na pasi atika lo mona bonheur te pendant 400 ans bato na souffrance. Nous allons lire le livre de Exode. Nous sommes en Exode chapitre 3 le verset 7. L'Éternel dit: je vis la souffrance L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens et les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël katinabo nzamba zomona. Mais quand est-ce que nzamba qui ko agir? Tant Israël va comprendre que non pas sur biso tozobika, on ta kolongola biso ngezaka nzambe. Ezaka ka Yesu. Batambo atomboli miso na bango likolo. Ndenge David azolo ba na livre ya psaume. Que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pas si na yo motako longola ngezaka nzambe. Oko zoaton que l'expliquer famille, ok ko expliquer noko, ok ko expliquer tante, oui ako sunga tom suna infirme lobi ako baye yo. Nzambe soka loba pesa yo, eza posa suna pas cité bien-aimé dans le Seigneur. Israël va comprendre que pas si na biso mutako bimisa biso zakaka nzambe ba gange pa ina nzambe. Nzamba lobi je vis la souffrance de mon peuple. Nzamba kiti pona kokangola bango. Est-ce que kala na nzamba bande ko mona te que Israël ezaki na pasha bande ko mona. Nzamba yebaki parce que je connais. Donc, aïe na ye qui a Israël ont souffrir. Mais pourquoi bande ko s'arrêter? Parce que ande linga bango mo bazwa conscience. Vie na yo rien ne marche parce qu'on en a inconscience. Nzamba sale la mutu état d'inconscience était. Il faut muta comprendre que non o vie na ngate non il faut na luka nzambe. Ne parla nzamba mona que non mutu akoli il faut na sala. Ba luka nzambe ndenge ni nzela lo sambo. Parce que son adresse moto lo ba que non na ke masina na ke luka nzambe non. Nzamba vanda na mitema na biso. Eza mitema na biso nde topesa kaye. Bien-aimés dans le Seigneur. Tant que Israël a eu conscience que non pas cette vie jusqu'à quand souffrance commanda ko continuer. David a dit Nzambe, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ennemi na yo ko s'entend sous maladie. O umeli na maladie moko yango nde ennemi na yo. Parce que tant mutu aza malade, a cause na makasho sa musalate. To maladie umeli na vie na yo. Bien-aimé, au cause de ma casse, il faut travailler, t'es bien-aimé dans le Seigneur. Célibat, et cause de la peine ennemi na yo. Et cause de l'ennemi à libota na bino. Instabilité, et cause de l'ennemi à bomo na yo. Chômage, et cause de l'ennemi à vie na yo, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour que Nzamba sala na vie na yo, il faut comprendre que non, il faut na lukaye. Tant que vous trouvez vu en normal, Nzambe pas bando trouver en normal. Faut ba kena vu par Nzambe zalaka, par abomotope zali. Mais avant Nzambe a kota lisa par abon Nzambe na ye, il faut no yo moko zwa conscience bien-aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre que non. Comment nanda ko nga na vandi ko na biso abota mama na biso abotinga. Nga pe na bota kaka non pas cette vie. Tant que zwa conscience wana, do mona Nzamba ko agir. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël va comprendre que non pas cette vie. Souffrance à boire jusqu'à quand? Va comprendre que non il faut tomber la Nzambe. Tango ba gangi Nzamba yo ki kolela na bango. Aye ko se souvenir en alliance à Salaki na Abraham. Aye ko libérer peuple à Israël a tindi Moïse enfin kakango la bango. Yango tote ko tanga na Matthieu chapitre 21 et verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Prière na faut la toujours accompagner na kondima. Au moins na mutaza na malade, auto ko sambela a déclarer ka siko na biki. Mais yon a ki na pharmacie ko soma bakisi tant que tu sais que tu es déjà guéri. Pourquoi je sous tant que soma bakisi? Parce que notre Dieu est le médecin par excellence. Les médecins de ce monde soignent, mais le Très-Haut qui guérit. C'est le Très-Haut qui guérit. Bien-aimé, Nzamba lingano ba conscience. Israël va comprendre que non jusqu'à quand passe cette vie. On vit à souffrance à modèle nini bien-aimé. Va comprendre que non jusqu'à quand on continue à demeurer na passe à boyer, na bo wumbo à boyer, na ko nio kwa maya boyer. Bien-aimé, rien ne marche dans ta vie. Makambo zo simbate. Na famille bino nio so bola la kana salon. Bobota bokola na lopango a famille. Bokoma ko luka bote ka lopango a famille wana pour que bozota mo bosa la commerce mais le quoi boza lié à ta beauté qui rien et le copete ko marché. Est-ce que ko luka Nzambe te na nzela lo sambo?
Ndétem nazo décortiquer, je parle sur la prière. Bien aimé, le sambo ko fongole la yo, on a nous fonga matena momo ina yo. Tango zo luka nzambe na ba dimension, nzamba ko sala yo supérieur. Bien aimé, esprit a donné les alaki supérieur par rapport à roi, parce que Babylone les alaki mboka moko mabe. Mboka moya ko gumba mela bikeko. Mboka mo soko tangi kombo ya Yesu okozana kimia te bien aimé. Mais Daniel bande ko prier 3 fois. Et tant que le roi Nabucodonosor aye ko bwaka na force au lion, mais le quoi Daniel molimo nzambe ezalaki kati na ye, chaudière ezalaki kati na ye, moi ban kosi ba koka kolia ezate bazomona moto, bazomona nde mokeli na bango kati na Daniel. Mais mes prières ko sala yo supérieur. Prière de ko matisa yo enfin que bandoki ba banga kayo. La Bible dit notre Dieu fait de ses anges les vents et de ses serviteurs le flamme de feu. Motono soit conscience que Yesu ndaza ikimelo nanga aza déjà mosali na nzambe. Tant que on a conscience wana obango sala mabe. Obando tambola lo lenge elongo bani. Obando sala o eza volonté na nzambe. Nani nde mwana nzambe eza moto atambusa maka selon volonté na nzambe. Na lingo sala prière vina yo. Mwana nzamba kola la butu mombate son kasambela. Ndo kiboko kende na fête bozongi 23h59 yo le bio lembio la ya kokendo pumba oloka. Il faut développer vie de prière parce que mokilo tozobika eza monde milimo. Lo sambo efuta kabainyo so baluka kanzambe na conscience, na considération. Bato baluka kanzambe na détermination. Na lingi totanga livre ya 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. La lingi to sauté. Totanga 1 Samuel chapitre 1er au 15e verset. Na lingi to sauté totanga maman na 15e verset. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Elle y répondit et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, Anna bande ko luka nzambe avec insistance. Tala mona moi sa comité na niveau zo prier, malobezo bima lisusu te. Aluka ki nzambe na bozindo. Problème na yo za na ngwana po nzamba sala, il faut premièrement faut en conscience. Yo sambela ko zo sambela makaso zo ganga, ozo bwakela baninga ba jeton na lo sambo nzambo sala ndenge nini. Yo sambela ka po bato ba mona yo ke yo ndo sambela ka makasi non. Au sambela pour prouver ba tout est bien aimé. Yo sambela pour vina yo changer. Ozo sambela pour kota bokonza likolo. Ozo sambela pour nzamba sunga yo tambola na kobanga ye. Bien aimé dans le Seigneur. Peu importe ba critique ya penina. Anatikala ko répliquer ata mokolo moko te. Mais yo ebisaka bato boko mona makamzamba osalelanga. Non pourquoi zoloba? Parce que nzamba zo ebisa Israël dans Exode 14:14. Bavanda kimayi mtazo bundela bango. Le seul moyen au koki ko vaincre banguna na yeza na nzela lo sambo. Sika bango ba finga yo physiquement, mais yo mata spirituellement enfin que ba koka ko simba yo te. Ana bande ko répondre penina te mais tango nzamba ye ko exaucer. Je pense pas que penina koka su kota la an lukan nzambe. Banguna ya Israël est monaki bango lisute parce que nzamba la ki peuple na ye que nzamba ibisi Moïse ibisa peuple à Israël que ba égyptien bozo mona boko mona ka bango lisusute pe mer rouge mela ki bango ba mona ka bango pe lisusute bien aimé nzamba futa kananzela lo sambo. La prière paye, développe la vie de prière. Bimana ba futilité ba distraction inutile moi ça libala za moi ça mozikité. Il y a aucun autre là écrit kotonga kakoluka moyebo critiquer non. Prends ton temps dans la prière.
Moi ça protéger la famille na nzela lo sambo. Moi ça kangaka biku akangaka porte ndaku na nzela lo sambo. Ato comprendre que mobile azo tambola mabe, yango tende ko pousso que lo sambo sa mobile no puka mabolongo luka nzambe. Ato zobota tende ti an. Ato comprendre que mobile a lingio bien que stérilité no wana na lingo trouver na vie na anormal. Parce que nzambe moko lobi na Israël e combat kozala te. Il faut rappeler kango nzambe. Ndeni na Israël e combat kozala te nga no concevoir te. Ana luka ki nzambe. Pe nzambe se souvenir ki na ba parole na ye. Nzamba tala ki par rapport à makambo ana pronosaki nzambe palinga ka prière nyonso mutazo sala trouver intérêt na ye na kati mais yozo sambela biyano ezate parce que intérêt nzambe ezate luka ka intérêt nzambe na lo sambo na yo na nyonso sala nzamba trouver intérêt na ye na kati ako exaucer lo sambo na yo mbangu nzambe ana ko sala yo bolamu bima na ba distraction bima na futilité luka nzambe na bozindo kataka pongi na butu pona kobelela kombo na Yesu atomoni libala no bandi ko ningana ko expliquer ba camarade ba peso conseil mabe yo funda pa ina nzambe yo belela kombo na Yesu parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins yenda zo mona nini batena motema mobile na yo yenda zo mona ndenge ni ba envoûter belle famille na yo yemunda zo mona nini zo marcheter ako changer nyonso na vie na yo lo banzambe ya mokola lelo yangwana nzambe na bikeke apambola yo. Nous sommes déjà à la fin de... C'était votre humble servante Prisca Mbouzi. N'a aussi cette émission qui est là, qui derrière la caméra. Celui qu'on appelle Dédé Myongo, Aigle, à Péchiombote. Je salue maman GH, papa Osé Amani. Je salue aussi mon père spirituel et révérend Jacques Ambia, sans oublier papa Nono, là où tu es, je te salue. Que les très hauts te gardent là où tu es. Na lingito kanga miso na biso na losambo to remercier nzambo abandaki na biso pe akomi na biso na suka totombolio uto zala nzambe na lokosa te totombolio parce que lilobano bimaka pamba te ezonga ka pamba te sonke sala misala na vie ya bana na bato olobi maloba nyonso bima na monoko Moïse moko te zanga kokokisama nyonso salema yawe tika ete o ebimi na mokolo ya lelo ekende ko changer identité ya moto moko azala ki na inquiétude moto moko couple ne banda ki ko ningana moto moko bande ko mon espoir ezali susute moto moko azala ki na mbeto ya hôpital azomona lisusu nzela te à comprendre que le médecin de ce monde soigne mais c'est toi le très haut qui guérit Seigneur fongola maningi salola ya moto nyo soit tiaka maloba o ete ya maka na instant devant le trône pe nzela ba salo ba salela ka na bosolo en considération ya ba malade bazana bo pito ya guérir bango et belé ba kota na ba prison baza ba innocent nzambo libéra Pierre o nzambe katina boloko akende ko fongola bikuke ya lola ba innocent bazala libéré na prison yawe kende ko futela ba malade ba kangami na bo pito bazangi mbongo yawe pesa makasi na bayo si balembaki liloba oezwa esika na mitema ba oya yo to bondeli bona kombo na ngwana Yesu Masia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine édition. HP Media, la chaîne qui vous édifie.